bato wana bakanisaka peut-être soki tofandaki nye c'est-à-dire que va profiter po lelo balinga basala coup d'état congolais aza susu bate yakele ofandi obule babilo na bino ba Rwanda wana boye na nango koto te. Salelanga bikamwa yawe salelanga bikamwa Yesu yo nokina kokufa e salelanga bikamwa Yesu yo ngana liakina bango na ngai namelaki na bango papa babwakelinga malade o Yesu babwakelinga bobola o balesinga nde poison e balingi ngana kufe Yesu yo ayaya. Ezali pasi pe ma na République démocratique du Congo pambate ba konzi ya République démocratique du Congo ba yela biso poison ba yela biso kobomana ata kola likambo ya pamba balingaki balimu sabo moyo sea de la presse kasi Nzambe azali bota la siko Chilombo boni yo leli kasi yo seli biso armée mapinga po tetolo ba solo te boni yo oleli ozali kolela nini bande ko balandi émission tolo bela mboka Congo la pesi bino mbote esika nyonso ezwa mibino betika ete kimia Nzambe tata eingela o mabota mabino bande ko na uta ko yebisa bilo ete Chilombo alelaki kokoma na este Chilombo lobi nandimi ko kufa na kokaba este ya République démocratique du Congo te Chilombo ayebaki déjà ke ndenge azali wana akokufa mais bato tozobosa la cible ba américain tozobosa la ke ba américain baza très dangereux ba américain boko mona moi film moko ya mondele moko aza ko déchiffrer République démocratique du Congo richesse ya mboka la biso ekolo Congo bande ko balandi ezali pasi pe ma na yebike gima pendo ya bolingo baba selo dollar lezo selo pasi ko mona ngana santé ko tele matika na tele mananganga po bato balingai ko bomangai tala bisika lelo esilo le bango na loba na République démocratique du Congo Dieu existe na bokonzi ya Félix est-ce que fona bandela ke na yebisa bino ete tango nazo remercier Nzambe na lobi Nzambe olobi na circonstance nyonso to bala ko pesa yo merci na mona stati ya mwindu elata periki ya mwindu na maneti ya mwindu koloba ete bokonzi ya Félix Nzambe ayebi yango te Nzambe alindimaka miyebi te ndeko Eliezer yo lobi ete bokonzi ya Félix Nzambe wapi bosakana etala tango yo tanka kombo ya Nzambe la bokonzi ya Félix tala retour ezoli bino pour le côté les ete Nzambe azali côté ya Félix te Nzamba linga kayente aloba akoboma muto aboma kayente ye moko akoseya na kayente ndenge ozomona Félix akoseya na Nzamba Congo Félix ayiba maponami ya Martin Fayulu Madidi Félix nyonso azosala Kagame Hippolyte Kanambe aza sima na ye Robert Roy aza sima ya Félix Tambo Mwamba tireur de lutte aza sima ya Félix nani ayibi Alexité ceux qui boyé bête to kele to tumbola tombe ya Mzee Laurent Désiré Kabila pour a expliquer bino Alexis Tambo Mwamba aboma 55 personnes avion mais ngana ke na Alexité pour papa ya batute nazo ke na ba américain Félix atatikala ko sola Bill Gates azo sola la Kagame Bill Gates atiki États-Unis d'Amérique akiti na Rwanda pour atangisa ba Rwanda machine minerai ya banane ezo tala Congo bande ko balandi minerais ya ba congolais ba américain lelo balingi ba industrialiser biloko la bango tuna mituka baboyi essence baboyi mazout balobi etambola la cobalt bazozo wapi est-ce que Kagame azaka la cobalt Kagame azana minerais nini Rwanda ezana minerais nini biloko wana ezali ko uta awa ba kei ko pesa ye izini ya ko sala ba téléphone portable oyo ngai na yo poto somba la Rwanda matière première oyo sala ba téléphone le uti wapi na sala ki bino émission awa bande ko balati ke makila ya biso ya ba congolais la téléphone portable bazo boma biso po bazo matière na biso sala téléphone portable Félix Esengeli a mérité kufa ya lolenge oyo yako bande ko la ngai po la babota oyo ba kufi innocent mais Félix a recouvert pambate à trahir makila na ye à trahir papa na ye lit ya pendant 37 ans molimo ya Tshisekedi et kundami na Belgique précisément na Bruxelles na pasi pe na kanda bato babomi Tshisekedi bangola bazali kolia la Félix lelo bato ba complotaki na médecin ya Félix pa pesa papa Etienne Tshisekedi tonga ya mabe
bangola bakomi lelo balie Félix. Comment moi non ngala boti la libumu na ngai papa wana salaki be fort pour Félix abima butu mobimba tete na papa Marthe pour baluka na maman Marthe plutôt pour baluka kaka Félix. Félix abimi a trahir l'été à 37 ans na lobito solo na biso na bino bande ko balandi. Papa nanga Tshisekedi. Est-ce que biso to boya kaye pour le bolo baliti la biso ezali tribal. Nani aboya Tshisekedi na République démocratique du Congo, peu importe mabe na ye aboma bato, aboma basi ya bazemi, toye koyeba yango Mobutu abimise Tshisekedi aganga aloba, mais nani aboya Tshisekedi. UDPS c'est ça qui est état d'esprit à tout Congolais. Tout ça qui derrière hier. Bomona qui lit à tout Congolais la vérité de Zirne à 2011. Ngala zaki la mboka te mais quand même na yebi yango. Partout biso to zaki to bunda ki na bato pour le koloba ete sengeli Tshisekedi azwa pouvoir. Qui était papa Tshisekedi wa Mulu? Personnel. Azaki Muluba te. Bon lelo to koboye la baluba musalani. Te to boyi Félix pona makambo mabe ya moyibi. Nanzambe la lola aboyi Félix c'est parce que Félix a sali histoire ya Kayen. Yango tozolo ba Zaïre, ezali mboka la bilaka. Bolandi malamu ete mwasi wana za mondela azali ko lakisa bino richesse o ezali na République démocratique du Congo. Zaïre ya Mobutu. Bandeko Balandi. Félix. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, Félix Tshilombo. Il y a graissement, il y a dana yo soki. Au tiki République démocratique du Congo te. Et te ba Congolais bazwa mutu ya esika wana po ba bundala bo kipa ya République démocratique du Congo. Les Américains bazana kanda na yo. Bon, ça l'hypothèse américaine, nous avons analysé ensemble pour les émissions de l'éveil à conscience, éveil patriotique. Les émissions de la conscience à la place. Tout qui est de l'hypothèse américaine. Les Américains ont coopéré avec les Rwandais. Biso na Rwandais, toyoka la kate. Bon, ça l'hypothèse américaine, na kué uto salam. Bon, quelle est l'hypothèse américaine? Bon, tu as beaucoup de musique à ma cambote. Parce que bon, on dit que Félix. Bon, pesa. Kagame maboko azwa Congo. Tant ba soutenir Kagame, cela veut dire ba soutenir Kabila parce que Kabila a travaillé na Kagame. Kagame a ko teka Kabila tamukolo moko te. Mais Félix azomona te. Bande ko IDPS style le bozolala. Et puis tika la bande ko IDPS. Bo te ko créer na mikolomi balé misato. Bolobi marche to messe oyo kozala na martyr bino boko boma Saint-Dominique pour les mettre comme un bino propriété privée il y a eu deux pièces les mettre à temps parce que commune les mettre parce que là qui ont battu deux pièces ba belolé bo ma elete bolobi cible la bino eza Saint-Dominique bo kanga Saint-Dominique mais boko lokanga avion boko lokanga avion depuis tout que la fongola bino so miso Kengo asali combien de mbula la kiti wala ya Sénat ko za la président Sénat bosu boka déclaration à Kengo alo bandenge makambo tambo mambalobaki. Alors, il y a la deuxième personnalité dans la République démocratique du Congo. Si le président n'est pas là, c'est lui qui a joué intérim et président de la République. Ça signifie Félix. Ndengo Zawana, on peut voyager les sous. Pour revoir la Congo, Congo est pas si bon qu'on a la Zoé Bango. Mais Batebe Bazoé Baté, mais on a pas ce Zoé la Congo. On peut vendre. Mais na Félix Kabila a préparé déjà les soldats pour aya kozwa bokonzo a pesaki yo. Parce que Kabila a comprendre vite que yo za maelete. Et puis ngana finga ka ote, mais ngaka ko lakso ko za maelete. Pourquoi za maelete? Partout yo zo que nous battre Kabila zawana. Ba garde na yo. Kabila mtape sur bango. Proche na yo Burundais wana. De ne jamais trahir Kabila. Partout au bozo le kana yé. Azoye ba makambo zo sala azo communiquer na Kabila d'office tant que yo sali kamale ko parler parce que yo moko yebo ko commenter ye azabiki na yo c'est quoi pourquoi ozo que le koyoka la kala bato et si ya ko trahir Kabila aussi le tayo sala bato Kabila comment yo zo que le ko signer ba contrat moko ke yo ko teka Kabila aussi le tayo zo tambola bato Kabila obimise ba soda na yo ya aner ya baluba échec l'échec pas bazoko kala ba musalate o sali buzoba ya kozwa confidence na yo ko pesa bande kono baluba oyo ba yo kala pété la papa la yo bilo mo baluba boyo kala kate baluba la baluba boyo kala kate boti ko kosa biso boyo kala kate
biso ba bikolo musunde to yaka ko soutenir bilo makasi parce que n'époque ya papa Tshisekedi na Kabila bato ba vota Kabila makasi ça baluba eza baluba bato ba vota Kabila makasi pour la kolakisa en na bango la papa Tshisekedi mais lelo Félix na makambo ezoli batu ya batu oyo bakufi lelo babimaki le sengo bake voyage oyo epesaka bango misolo na ntango nyonso babimaka lelo oyo bato wala bazongi te basi na bango koyebisa bango nini liwa oyo yo nde moto luki yango yo luki yango mpona matoi mangongi ntango nyonso biso tozali kobeta mbela ya koloba na Félix tala nsima zonga moto Félix mabele oyo ya Congo ekomela yo parce que tous les Congolais obomi bato ebele la ba AVC obomi bato ebele Kabila asi akendaki Kabila ke kosenga refuge na Chine Kabila zoluka sikani na batama yo ye opesi Kabila babeki osukisi na babeki te omemi ye tina ba médecin oyo malamu babongisi mikuwa emena Kabila atelemi avec force pour ko sala anerbis na kingakati Kabila abimisi ba soldat na ye ba komi ko sala patrouille na nzela pour ko attaquer peuple congolais oh yo za nango courant mozoko ko sa eloko te obosanaki Kabila azana mayele po asimbi mitu ya batu mayele nyonso ya République démocratique du Congo isa comprendre tikala yebisa Kabila vérité toko kufa lelo me makambo ya kokufa te boko yeba ete bato balekanaki bayaki koloba bobele bo solo pour la kosikola ekolo Congo Kabila avandaka na bato mayele ya République démocratique du Congo oyo batangaka na ye tango nyonso Kabila azala gouvernement ya bato na ye oyo ye moko afutaka bango misolo en dehors ya misolo bazozo ya l'état congolais Kabila futaka bato na ye misolo pe bato nyonso Kabila azana bango baza bato baza ba problématique baza ba franc congolais. Cela veut dire à kokufa la bango c'est que bato la bakoyi ko lâcher Kabila te pe Kabila ko lâcher bango te po Kabila yebi ete soki la tiki bato o pe malange ke bango pe ba yebi ete soki to tiki Kabila biso to kufi po Kabila ko mema biso la bisika ya malamu et puis Kabila ça la mbongo qu'on se le dise Kabila ça la mbongo Félix tale loko basalio batike loko ka bagage la loko la ba refoulé yo ozo kitala bagage à main loko amutakela ki mikili ya bapaya ba refoulé ye ba yoke ma ba pese mo sako do ya moke kasi biloko biso oyo voyage ki nango loko la tata mokonzi ya République démocratique du Congo tant on a le barabatu basaka ko benga lelo pesa appel ko benga te kabu ya zwa lelo zambeka to sola ba peuple congolais po baye ba boni ezali koleka la République démocratique du Congo melio boko landa bande kolanga yi de pes bande kwa yi de pes nini ezali koleka la mituna bino bande kwa yi de pes bino tubo alika ka bato la maboma boko pelesa ba pine boko nganga boko finga Kabila lelo boko finga Kabila jufe boko finga Kabila ndele Kabila akolomba kana ekolo Congo te bokende vers kinga 4 longonya mona mboka Alexis Tambwe Mwambati kanzambe ya lola abatela yo pe aumisa yo la kiti ya Sénat osala makambo minene oyo biso tozali kozela lobi ezali pasi pe mawa basa c'est République démocratique du Congo lokola batambwe mwamba lokola babachi yo zu bango lokola baninga balakisi balobi na est biso to ko saboter mais ezalaki déjà na yebisa bino na bi Félix aleli eloko ni Kabila yebisa ki Félix na sima Félix kolela avion yango alekei na biloko na ye nyonso ke batangisi Félix nini Vital Kamerhe ozalaki wapi tango makambo ezo salama bo interpeller Constance Vital Kamerhe burundais traître de ne jamais trahi Kabila yoza pembela Félix makambo tango esalama yoza inosala makambo Félix ekomi tango siko Kabila aboma yo po bazwa kiti na bango bokonzi complicité la ba américain nazo yebiso lokola ndeko na congolais parce que ozala makila 50% ya papa Tshisekedi ya Mulumba yaka na Congo ndengo zongi wana mofolo oyo ezosala o sikoyo esambiseli oyo koleka lango sikoyo na crime oyo bato bakufi
makila na bango ekotika yo te makila na bango ekotika yo te bilakeli mabe ya République démocratique du Congo ezala motu na yo bamartir nyonso ya République démocratique du Congo baaka na nkanda mama aja wa salama leko baaka na kanda ifo kuyo moto anita babe ya komona passe biso sosa komona boy babiso o lelo tokomi kobangaka banzoto la biso lelo ko bopese mutu mbota tikelo mo aspirine likolo ya Félix baoma bato bawa olio Félix kapopo lamu katala bato basali matanga papa tika soni bakokumba ona lelita koyoka soni te Félix yaka paso esali biso boye ya kotelema mpona kobelela boye mpona koatake baaméricain les américains Congo eza république na bino te baaméricain biloko bozolinga bozwaka minere na biso pour s'associer avec les rwandais po boboma ba congolais boza bandeko na biso te baaméricain retour na bino ezali kala te nzamba ko frapper bino États-Unis d'Amérique bientôt nazobisa bino bokanga makambo la zoloba bientôt États-Unis d'Amérique boko so massacre ya nzambe ya Congo parce que vous soutenez Kanambe pour Kanambe ayaka pa la biso ayaka ko boma biso alors les rwandais ba maltraiter biso moko. Ce n'est pas bien comme on a biloko esala manamboka la biso c'est honte ezo sepele sa biso te franchement on dirait toza ba idiot on dirait nous sommes pas des intellos. Comment bato mayele baza na République démocratique du Congo ebele ya ba licencié ebele ya ba doctorat ebele ya ba gradué ebele ya ba diplômé bazo bima mikolo na mikolo mais mboka oyo toza na mutuyi ya République démocratique un chef de l'état bidon chef amona kate chef ayoka kate elilingi ya pamba Félix elilingi ya pamba Félix pantalon o la takona ya na defsa ta ba robe la ngai opesa nga ba pantalon na yo Félix parce que ce qui nga nazaki na place na yo menga na sina bengani politique wala comment ozokoka ko livrer été alors Nathan oyo biso tokoki kopesa maboko te Félix tozaka wala poto za la bami ya banguna na yo ndenge yo sali ya kotumba ndenge bobomi bato na este ndenge yo kendaki au désarmé armement na biso au désarmé le policier congolais au désarmé les soldats congolais pour otika bande kona ba infiltrer bakota nous sommes seulement là pour dire que Dieu soit loué à lui la vengeance à lui la rétribution c'est le moment Nzambe a vengé la République démocratique du Congo tozako lela classe ezalité biloko loso Félix sur 80% ya ba promesse Félix ozuiti jengo ki mama se Félix conseil nazo peso ezabo Félix yaka tozala posa la yo biso oyo tokobundela yo biso oyo tokolata poto bundana ba rwandais nous sommes prêts pour la révolution. Ce que moni lelo tozolinga tozonga la Zaïre parce que Zaïrois aza audacieux Zaïrois aza muto abanga kitumbate Zaïrois aza muto a telemi pour abundela mboka parce que Zaïrois azali na lolendo la nzoto la ye ba mama na ngai ba papa na ngai ba Zaïrois la ba Zaïroise l'air est grave la République démocratique du Congo lobito koyoka Félix moko la mbeto alali ala muka kité. Mais Félix, talala no pembe na yo ti avec une rwandaise mon frère. Zongela basi na ya ba congolaise. Vanda tala ba makangu la ya ba congolaise. Chercher des femmes zaïroises ba protéger yo. Maman Marthe, maman ya Bololé, Delila, maman ya Zoba. Omoni biloko lukela ki mona na yo bokonzi. Po bandeko na yo ba no misusu ba sakala kala ba 200 ba 350,000 ya kosomba mutuka moko po bo sakala na mbongo ya Congo eza la patrimoine na bino privé est-ce que bozo mona retour oyo ce n'est que le début Félix toza la posa ko lela ote to leli papa malamu te papa la biso tozaki la souci ko lela ye to leli ete biso be toza la posa to lela ote ata mabe na yo eza makila ya monoko soki mutozoki na monoko tokobwaka ndambu tokomela Félix yaka tokutala na yo kutana na Fridolin bosola ata ko boye yo ko pelisa moto apelisi moto te bokutana telema loba la peuple congolais na ye pembe na bino mes frères to bunda bitumba oyo nazokoka te pour lobi la tongo kabila ko ko bomanga ibo soto kala kina ibona limo yako na libota nyonso bokufi likolo ya lokoso ya bozoba
kasi tokoki kondima liwa ya moto te tika nzambe ya lola abatela bino kasi Félix soko oyoki te ti 2020 Kabila aza na besoin kolongola yo soko comme c'est 2020 ou comme ça 2023 te po Kabila ozonga avec force Tambwe Mwamba ayebi bandeke likolo malamu ayebi yango po aboma boyebi kiye baji omoni makambo basalaki na este ezali biloko ya malamu te bandeko ya IDPS bomesana nango mais soki bozongi po tozala bilo malamu te liwala bino ekomonana matondo eyingela pe na bino nyonso oyo bozaki na ngai elongo ya kosoutenir ngai merci vraiment encore une fois na yo Guy Mapendo wa bolingo vraiment geste osalaki ekomeli ngai vraiment ezali kaka kosunga P plus 41 Abdoulaye Nzambe abatebelo ba promete Angola no bilo bato bengaki vraiment na ngolu ya Nzambe tozozwa kisi pe tozali kotelema la reine Queen na mokitano Florence Batondo Bido merci na bino nyonso Anita Babe Foko yo moto merci na yo mama Séraphine Luka merci na yo mama Célestine vraiment Congo tolongola Congo wana po tala sabotage ya Congo kabu ya minute muke babomaki Mzee Laurent Désiré Kabila na République démocratique du Congo nanda kuna ye Félix pe bakoboma ye te tolongoli Congo Zaïrois dans la paix retrouvée pour Mobutu akele ko kufa la Maroc mais azaki ne malade bakokai ko boma ye te parce que azalaki Zaïrois mais ba congolais ba président congolais bazo bomba bango si facilement bazo maltraiter bango si facilement alors nous sommes les Zaïrois dans la paix retrouvée merci na Okabuya l'homme puissant ozaki la sima caméra l'imbattable l'incontournable na montage à l'homme dans l'homme de l'homme c'est toujours Okabuya l'homme puissant merci na Didier fils de l'homme mobala mokusa l'équipe tabalele na montage merci na assistance ya bande kolanga vraiment ba utili pa na bipaya batama kasi ya mpiko ya Congo po balobi bakomi ko banga vraiment na monsieur le boss boss na lemba so bolingo mona bango pe ya mibali ya bwana ya mpiko bango pe bayeba soutenir au service de la presse ba moni ete balingi ko memena na lombango tika Nzambe ya lola mona Félix okokufa liwa ya Mzee Laurent Désiré Kabila soki olobite bye